internautes de notre chaîne Aime la Grâce TV. Dans l'émission Nabiso, il y a instant acoustique, il y a un babi na maso nango il y a sika ba vitesse nango na balolenge nango na ba forme nango. Et ça émission au vraiment et ça pour na kolakisa ba talent ya bandeko basi mibale. Il y a partout à mokili mobimba surtout loko la chaîne eza awa na kati Angola Luanda. Place tozo za ba talentueux il y a boya loko le groupe Buisson Ardent on a yambi lelo na plateau na biso to meka vraiment ko solo la pe ko yemba parce que bita émission o eza mako yemba yemba nde belé koloba muke na lisungi ya Gigi o ya simbi image na kati ya chaîne oyo ya Aime la Grâce TV a ko sepesa biso po bomo na ma groupe pour sentir ma que groupe eza o vimbe ya munene les Buisson Ardent ba betara fort na niveau sakanate ba vandi dans bazar plus situé na Kikolo. Mais le quoi tozana bango awa mo to solo la bakoza la bref na ba question to poser et puis ba réponse eza ya bango vraiment frère Edouard Utondoa yende mutaza président leader il y a groupe le Buisson Ardent déjà na lobby frère Edouard Shalom liboso ya peuple de Dieu oyo bakozwa libakwa Rolanda biso na kati ya émission oyo instant acoustique avant vraiment to banda na kati ya lisolo nini okoki koza nango nanu ya koloba avant de lancer. Bon elo koloba vraiment ezate zakaka baza la pena connecter Rolanda biso nzamba opambola bango na tango bazo disposer pour Rolanda biso. Merci beaucoup. Donc vous allez connecter dès qu'à frère Edouard à lobby et avant tout frère Edouard tokolukana no toeba makombo na yo ponga na pesi kaka likolo frère Edouard mais yo mo mekana kokota mozindo mekana no koyesa biso kombo no vraiment ezanani kombo na pena ezali Edouard Utondoa yango na vraiment kombo papa maman na maman papa na maman ba boteli yo OK yango na kombo vraiment merci alors pour tous à bref o meka ko présenter yo moko équipe na yo oyo ozana bango pour to bito pesa bango micro et ko lia biso vraiment temps ebele mais yo moko étant qui leader na bango mais qui ko présenter kombo moko na moko. Vraiment merci pour notre message na présenter bande na bango awa groupe eza munene le Buisson Ardent tozomo na sima na biso nde toza awa tona papa na biso soliste papa Hong Kong donc ye vraiment tasimbi mamba solo te pa ya frère na biso Domain ye pe azaka susu na kati ya guitare donc aza soliste susu ya tolongwana to ye pa ya papa na biso John ye aza claveriste to saka musala elongo to ye pa ya frère na biso Bill donc ye aza drummer na biso. OK, bassiste na biso yoana frère Platini Michel Baz donc azawana to appelle sous frère Joski azana claveriste le susu et côté ba chantre to zana frère Vemba Zali o mama Tide o mama leader azana frère Eric sœur na biso Christina Amen. Oyo ndeko na biso Jonathan chef d'orchestre donc azawana voilà yoana pena. Bon merci okay. Mais le Buisson Ardent il déjà combien de temps? Bon le Buisson Ardent banda to sali groupe oyo to za déjà dans nzela 2 ans. Okay. Voilà. Groupe banda kala mais pona zwa pena ba fidèle ba fanda pena musala to ça déjà 2 ans pona ko tanga tena ba bandeko to zala na bango ba elelo lobi ba kei mais on pena ba mérité pena musala. Le Buisson Ardent e bandi kaka ana Luanda. E bandi kaka na Luanda. Na église na mina Kikolo communauté ya Kombo ya église eza nini? Bon biso église na biso ezali Carmel Monte Carmel mais bandeko to sana ba musala oyo chaque mutaza na église na. OK, gloire à Dieu. Donc chaque mutaza na église na non to sangana ipoto sa musala na nkolo bakanga pe motema te to sa musala elongo. Mais na 2 ans déjà ya carrière au bobandi oyo pona moni ma groupe eza makasi hein sans blague na bike ba na nzambe bakoza mali bakwa Rolanda bino bango momba oyo kake kokumi songa na okumi seza ya pamba te po équipe mo eza makasi ba yaya bakola na musala na oyema na talent bozali mais 2 ans oyo ezoke na bino nde bosal déjà nini obobimisi déjà na mokili momba po ba mona batala na bino. Bon na 2 ans oyo yango na toloba avant to sangana na bandeko na salaki album aliboso titre nango ezali Yesu aza elombe na salaki premier album bon ezaki pena na marche pena ya makasi te puisque na salaki ka musala nanga moko kende zwa wana to sangana to ke to sali musala
impact à makasi. Ok, sikoyo nzambe pena tellement pesanga makasi ya kosangisa. Na loye bandeko to sangani nde to zabo to za déjà album mususu to zo bimisa to lancer karaté. Titre nango ezali maravilhoso. Ah ok. Titre album na biso. Voilà, yango na vraiment titre album na biso. Mais nze moni obote déjà na ba plateforme oyo batu bazoyo ka apparemment mobunde nanga si je me trompe pas yango. Voilà, mobunde nangai malgré nanto panzi yango te mais eza déjà batu musu bazana nzembo wana. Banzembo to tambula nongo a promotion ezali maravilhoso. Mobunde nangai banzembo pena to zo bimisana no sima nango to ko lancer banzembo musu etikali. Mais idée le buisson ardent et là qui on pour le buisson ardent. Engolo banini inspiration nango et utela ki wapi? Inspiration le buisson ardent. Nazana témoignage mola yango to loba wa do tellement to na tamu que son bandi ko détailler yango ya passi. Donc c'est pour la première fois quand même na yambi bino surtout na plateau na bi boza équipe à makasi. Donc na obane la pena boza équipe à makasi na yambi bino na plateau mais et lobité que to continuer ko so la d'abord sentir bango moko mais base ça la quand même na idée déjà il y a les buissons ardents on a mis na plateau na ngalelo. Il y a idée les buissons ardents et la ngai tant on a sali premier album na zanga mina titre. Ndenga ko solo solo kana basala nzambe pasera ebisingai okoki ko sala likambo na sentiment bonzo toté. Il faut que tuna ka volonté nzambe nzamba ko orienter yo ndenge nyo ko sala la likambo. Vraiment likambo nyo sotel mafoka associé nguna nzambe nzamba pesa nga pena titre ya groupe na les buissons ardents. Les buissons to yebi les buissons ardents la kisi nzete o Moïse amona kezo pela moto zo zikate. Le biso tellement to za nzamba ta to peli moto. Vous êtes très fort, hein? Mais quand même, tu as déjà repelé sa moto. On le voit, tu la moto. Babi, mon patrocinador, il y a émission, il y a instant acoustique, il y a chaîne, il aime la grâce TV. Mon boss, mon patrocinador, maître, l'équipe va mettre tout dans le Canadien pur. Zé Azaria Bapoma, merci. Coup de chapeau. Nabola Mozo, ça la merveille. Na Katia chaîne, il y a aime la grâce TV. Mon boss, mon patrocinador. Zé Azaria Bapoma. Le cœur de sa femme. Alors, tu peux ça déjà monto ango. Le cas na yambi bino na plateau nangai to ko za quand même na lisolo teto yaki po nandule do to betandule ali to ke igo. Espírito, inunda o meu coração. Tu és santo Deus, sacrificador. Aleluia. Tu és santo Deus, sacrificador. Aleluia. Estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus. Queremos que a tua presença. Eu entrego a minha vida como sacrifício de adorar. Eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Pai. Seja adorado, tu és santo, mas eu quero te adorar. Preciso do teu Espírito Santo, oh Espírito. Santo Deus, sacrificador. Oh, tu és santo Deus, sacrificador. Oh, Espírito. Espírito de Deus. Tu és santo Deus, sacrificador. Yeah. Oh, tu és santo.
de ti, Senhor Jesus, inunda o meu coração, Deus. Quando tu desces, Senhor Espírito, que muda este lugar, encha minha vida com todo o seu Espírito Santo, Yahweh, oh Espírito Yahweh. Santo Deus, sacrificador, yeah. Oh, tu és Santo Deus, sacrificador, Yahweh. Oh, tu és Santo Deus, tu eterno Deus, aleluia, aleluia. Tu és Santo Deus, tu eterno Deus, aleluia. Oh, tu mereces glória, oh, tu és Santo Deus, oh, oh, yeah, Yahweh, aleluia. You are worthy to be praised, God, and we worship your name, yeah. No céu e na terra, ninguém igual a ti, Senhor. E eu estou aqui disposto, o meu coração está pronto, Senhor, para te adorar, Senhor. Tu és santo, oh Espírito, yeah. Oh, Mano, Espírito de Deus, Yahweh, tu és Santo Deus, sacrificador, aleluia. Oh, tu és Santo Deus, sacrificador, oh, Yahweh Ratá. Oh, tu és Santo Deus, sacrificador, oh, yeah. Tu és Santo Deus, sacrificador, oh, yeah. Oh, Yahweh, oh, oh. Eu te adoro, eu te adoro. Eu vim aqui para te adorar, pois tu és santo, digno de louvor e adoração. Tu és Senhor. Eu te adoro, eu te adoro e eu te adoro. Vai com a voz, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, yeah. Eu te adoro. Lá em casa começa a adorar, Senhor, com esta canção, bem amado. Começa a exaltar o nome do nosso Senhor Deus, pois Ele merece louvor e adoração. Tudo é para Ele. Ele é digno de louvor, bem amado. O que podemos dar nesse Deus, um bondoso Deus que nos deu fôlego de vida, bem amado? Oh, tu não tens nada para dar nesse Deus, senão é a tua adoração, a tua exaltação, bem amado. Oh, e eu te adoro.
merci beaucoup. Vraiment de retour sur notre plateau. On a banza nzembo oyo ya Spiritu Santo. Vraiment et c'est ici batuna so oba uchi kolandango mais frère Edouard. Mais na koyemba na sentir apparemment bo misa moi muke ya ki Moïse mbiye. Pardon ya ki Moïse Matuta voilà. C'est ce que na constaté tant bozo yemba na ba timbre na bino. Pour la question otuni na ko répondre ndeni. Ndenge to sala nzembo. Soki na zui vision nzembo na yeba chaque mutu tembre na yeba nzembo ni fona pesa po yemba concorde na voix na ezanne parce que le groupe munene bozo kanisa inspiration nango na ki Moïse Matuta to na eyeka na kindenge nango ya ki Buisson Ardent. Groupe faut ça la cacher nango tozana posate to sala kombo na kombo mutu non faut ça la pena kombo na le Buisson Ardent wana tembre mutu bozana tembre mutu le Buisson Ardent baza ba musicien chrétien ou bien baza ba adorateur biso ba chrétien musicien. OK, ba musicien chrétien donc pour ça ebele balingala bako za ba vrai adorateur parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, merci. Donc bon comprendre tout ça quand même na sengoma ko yamba Buisson Ardent. Alors poto kanga vraiment biso te poto lobaki da to yemingi ko yemba donc to tikibino to ka maravilhoso to maravilhoso. Bon proposer biso nzema mususu. Bon, proposition yango to loba awa to ko bimisa nyonso to zana te mais les Buisson Ardent za banzembo donc wana vena nzamba pesa biso likabo. Voilà. Deuxième chanson tozo yemba nini? Donc maravilhoso to landi maravilhoso parce que ngana sepele za na maravilhoso comme eza album titre album na bino na sepeto la na album ya pardon nzembo ya maravilhoso. Merci. Do sofrimento, meu Senhor me ajuda. Eu procurei no mundo, não achei nada. Com dor e muito sofrimento, meu Senhor me ajuda. Me ajuda, Yahweh. Me ajuda na doença. Me ajuda na angústia, Yahweh. Me ajuda. Tu és a chave da vida. Me ajuda. Tu és a chave da vida. Me ajuda. Tu és a chave da vida. Me ajuda. Tu és a chave do sucesso. Me ajuda. Tu és a chave do sucesso. Me ajuda. Dança, dança, dança. Eu sei que estão preparados aí para dançar. Let's go, right now. 1, 2, 3, 4. Dança, dança, dança. 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 Dança, dança. Não achei nada. Com dor e muito sofrimento, meu Senhor me ajuda. Eu procurei no mundo, não achei nada. Com dor e muito sofrimento, meu Senhor me ajuda. Me ajuda, Yahweh. Me ajuda. Me ajuda, Yahweh. Me ajuda na doença. Me ajuda. Na angústia. Me ajuda. Tu és a chave da vida. Me ajuda. Tu és a chave da vida. Me ajuda. Para ver, meu Senhor. Me ajuda. Incomparável, meu Senhor. Me ajuda. Dança, dança, dança. Dança, dança. Dança, Ei, dança, dança. dança, Apostolo, dança. dança, Apamando, dança. dança, Mike, Mike, dança. dança, Jansi, solo, dança. dança, 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 dança. dança, Maravilha, dança. dança, 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 dança. dança, 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 dança.
ajuda. Tu és a chave da vida. Me ajuda. Tu és a chave da minha vida. Me ajuda. Oh, tu conheces o meu coração, yeah. Me ajuda. Tu conheces o meu coração, yeah, yeah, yeah. Oh, entrego a minha vida a ti, yeah, 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 yeah. Oh, you ever want to power in my life, yeah, yeah. Oh, me ajuda, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Slowly, slowly, slowly. Let's go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup, Nabanza Boyo, qui vraiment est maravilhoso, et ça lui quand même sengo. Na batunion so ban nzambe oyo nyonso ba Olanda biso na aime la grâce TV. Mes frères Edouard pour un groupe il y a le buisson ardent. Par rapport à l'album il y a maravilhoso, vous avez combien de titres? Bon, album montozana 12 titres. Wow. Et belle boy. Epa so nzamba pesi apesi toko boya te nzamba pesi soki na boy ta musu nzamba siliki fona sala ngo nzamba pesi. Amen. Pour ba misusu yaka non to bezina moi single ma misusu wana ya mais apparemment yo au bois kimba moko le 12. Alors mais na kati ya banzembo wana ezaka inspiration na yo moko ya groupe on bezaki ndene. Bon, inspiration vraiment eza ngai mais souvent la son azo inspiration nakoyemba ngome nakoyemba unyo sote fo pena bandeko bayoka po ba correction ezanga ate nakosala nzembo na groupe na présenter nzembo eza boye bayoki ate to bongisa ndenge zelaka. Mais nakoyemba na sentir apparemment yo mibombi mingi olingi vraiment kozala leader te plus ndeti ataka Jonathan de mutasali musala. Vraiment question oyo nabongama ipo kotuna ngai vraiment naza vraiment mutu oyo akanga likaba baninga te parce que l'autre zomo ba orchestre mususu leader ako banda ko yemba ti suka mais azana ba talent wa bombi na simana mokoloni batu wana bakoyebana. C'est ça. Yango to zomo no nzambe so apesio batu zo ko encadrer bazana loko mobo mala mubimisa ngo bomba te. Vraiment biso eza ndengo anto bomba mutute. Na banza ndenge bo bandi buisson ardent boye kozala te lobi otoka na oh Jonathan asali wenge na oh frère Sige et bandaka bongo toke non 2 ans le quoi yem to téléma qui attaquant ake abwa ki pengunda na marque na ozoko s'attendre na ngote un jour. Bon ezaboy so tango to zoara mutu soki to zo samusala te baka oyo ya lobi te nzambe mutu ayebi. C'est ça. Ndenge azaboy frère Jonathan azana parcours na epe na ndenge na. Dans groupe pe akambaka aza leader na yo bomona donc so lobi nzamba permettre ya otika la suna bisote alinga sala carrière na ndenge na ye porte za ofungwama. Donc ceux qui tout le monde a frère Jonathan nanga mona ya en tout cas ma veut dire to beta mabakuté parce que frère Jonathan babi akamba déjà quelque part donc limbi sanga frère Jonathan son abet ça qui opena libaku en tout cas mais ezaka ba constant quand même tout ça. Alors frère Edouard na binzembo on otike la bino za maya suka po bo se pesa ba na nzambe to bina elongo ensemble na nzembo oyo. Alors si Dieu le veut voilà yango titre ya si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous mon na obeta bino ga fara na Moïse Matuta. Alors pour na ba programme na bino ya ba répétition ba o bazana posa ba beng sa bino na ba show na bango ya ba église partout ba contacter bino ndenge nene. Bon ba ozabiso na nzela ya internet sikaka so abetika Edouard Utondwa akozwa ngai à part ça tous en numéro WhatsApp soit dans post ça sur numéro WhatsApp ezali to connecter voilà frère Jonathan pe sa numéro na WhatsApp Eza 943 42 88 89. Donc il faut mettre plus 244 pour la code. On peut répéter voilà. En français 943 42 88 89. OK, d'accord. Dans le message à moi 943 voilà. Please 943
plus 244. Merci beaucoup, Voilà. Code Mboka. Voilà. Plus 244, 943, Voilà. 42, 88, 89. Voilà. Merci beaucoup. Nabanza, le numéro est passé au moins. Bon, dans la pause, il y a un groupe, il y a le buisson ardent. Bah, on peut tabanzer bon na bango moko. Et ça, c'est au nom du copier-coller. Bah, on va bêti banzembo na bango moko. Bah, ça, musala kitoko makasi. Même l'ingénieur Dido. Aïe. Bah, moi, l'ingénieur Dido, ACP Labinon, c'est un groupe à féliciter. Bah, ça m'a bon. Donc, merci quand même. Na soutien na bino au bozo abisso de partout. Au sein na bino juste abonnement na chaîne abisso aime la Grâce TV brosa jamais dessus. Tolingi kolobama mingi te ngai nazo désannoncer déjà émission na ngai na otika bino na bandeko oyo baza mana plateau pour ba sepesa bino na nzembo oyo ya si Dieu le Et pour nous. Ah, si Dieu. Ah, Nzambalo, la bolimbisanga pena na otia bino libaya te bolimbis. Donc merci dans mon pote vraiment donc à la dernière place Christopher Moke. Ba biso ki okepe chez Moke, oliaka bile ya boye, ya bile ya kitoko. Merci na Niclette Mako sa monté maya ngingoi pour na soutien mwindo ngolo. Merci na Kijo Archibishop. Gros bisous à toi. Gros bisous na Godeline Miezi. Moi na ngai moko gros bisous na lelaka au fort. Didier Kalunga motema ya Isha Zola, gros bisous na bino nyonso bozuli baku ya kolanda biso au sommet le maître boss Zé Hazard ya bapoma. Merci na soutien. Merci na soutien na aime la Grâce TV. To boy koloba moi trop comme ça frère Edouard totiki yo quand même na ba dédicace avec le temps bo chauffer biso po to kabona pona lelo. Merci. Nabelelio kita yo sala yakalelo yakosala yakalelo yaka na bomo inanga soko yete ngai na kokufa ye soko yete ngai na kokweya ye soko yete bato bakoseka ngai soko yete ngai na kosuka wapye nabeleli yo likonzi na moto nabeleli yo nzambe na lola nabeleli yo papa na ngai ye yakalelo soko yete nga na kokweya ye soki oyete nga na kosuka wapi ye soki oyete nga na kokenda wapi ye soki oyete moyen na bale eza te soki osali te moyen na sale eza te soki opesi te moyen na zu eza te yaka lelo yo yaka lelo yo yaka lelo yaka lelo yo nabeleli yo nzambe na lola nabeleli yo likonzi na moto yaka lelo yakosala yakalelo o papa nzambe na ngai ye yawe na ngai ye o yesu e nakoki kotika yo te yawe na nga papa na ngai ye batelaka bana na yo yawe batela libota na ngai yawe yelelelele batela mboka Angola yelele yawe na ngai yawe batelaka mboka Congo yelelele papa batela mokili na yo yawe ngai nabeleli yo nzambe na lola nabeleli yo likonzi na moto
Yaka 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 lelo. Yaka lelo. Yakosala yaka lelo. Yaka lelo. Oh papa Nzambe na ngai ye. Nzambe na ngai ye. Nzambe Nzambe. Nakoki kotika yo te. Nakoki kotika yo te. Nakokenda wapi lele. Kanisa kabana yo e. Kanisa kabana Yawe. Yelelelele. Sotoleli okolo. Alléluia. Yozali Nzambe yobongwani te. Sotoleli okolo. Alléluia. Ozali Nzambe yobongwani te. Na motema nanga luki yo yaya. Sembola loboko na yo. Oh, na motema nanga luki yo Yesu. Mona bolingo na yo sembola loboko yaya. Nabeleli yo Nzambe na nguya. Mimonisa mwana Nzambe lele. Mimonisa na libota na ngaye. Mimonisa Yesu Kristo ye. Mimonisa na libota na ngaye. Yaka 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 lelo yo. Yaka 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 lelo yo. Let's go. Yaka 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 lelo yo. Yesu aza elombe. Continuez à témoigner. Yesu aza elombe. Alongi saba ye. Babuga. Oye alongi saba na Israel. Oye alongi sa David. Oye azolongi sa biso. La bitumba oyo. Elombe. 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 Donc elombe. 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 Yes, elombe nanga. 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 Ya ya nanga lele. Ya ya nanga lele. Ya ya nanga ye ye ye. Ya ya ye ye ye. Yes, elombe le. Yes, elombe le. Yes, elombe ye. Yes, elombe ye. Yes, elombe lo lo. On y va. Simba moto à droite. Simba moto à gauche. Simba moto à droite. Simba moto à gauche. Ah, ah, ah.
Go. Simba monte à gauche. Simba monte à droite. Simba monte à gauche. Allez, bina. Ok. Bina. Ok. Ok. Yesu samalamu. Toke. Onim. Doko kende liboso. Onim. Kita. Maza. Doko zonga simba. Zonga. Doko kende liboso. On y va. Kita nango. Kita. Mata. Guma. Zunga sima. Moyo, yelele, yezabia moyo, yelele, yezabia moyo, yelele, yezabia moyo, yelele, yezabia moyo. Oniba, tombola nyoka motako. Sombola nyoka motako Totomboli nyoka motako yo Namabota nyoso Sika yezu atomwama Sika yezu atomwame Sika yezu atom Sombola Oniba Bina Yelelelele Yesu maboko milolo milogeli